Voilà la famille, bonjour et bonsoir et bienvenue sur Bolokoko officiel. Mbote na baboni na nyonso bisika bozwami, nzamba pambola bino ya trop, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. En tout cas, je vous aime tellement, tellement, tellement. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo, hein. En tout cas, to partagez ango bakuko bagolwa to ya ebele to partager vidéo oyo et rosala bongo bien. Merci mingi na batutu o balingaka Dorcas Bolokoko. Merci na batu bazo continuer ko s'abonner, ko liker, ko commenter, hein. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pamboyelanga bino ya trop et voilà, merci à Sila Bissalou pour la considération et merci Nabatu Nyonso. En tout cas, on a linga bino mingia, son obinzamba pambola bino te yalo kwa na sali péché parce que grâce na bino boloko officiel les ali grâce na bino non sentir te que na zona mort au travail te parce que boza ko tala ba vidéo na nga boza ko partager, boza ko consommer vraiment na ebité mingi mingi ngolobeza te menzamba lola apambola bino nyonso bisika bozwami. Voilà. Dorcas Bolokoko toyaka kaka koloba, en tout cas toyaka kopesela ndenge to misana koloba ndenge to misana kopesela comme il faut, toyaka kaka kosala pe yango tokolemba te. Moi je crois que bato bozo continuer au finga sila, en tout cas bolemba te bo continuer au finga sila, bo continuer ko citer sila na ba bêtise, bo continuer parce que biso be tozana rapona bino yo yiro finga sila o milo beli obi que na na matière sko vous excusez et pas na biso siko wana to mona ngo matière te pour to koma da banti biso ya ko bete biso banti poison to za sko anti mafinga e kote bima e vanda te donc ebi ke bazaka so bo bomayo ba bete o masasi fo lisasi penzo ka pasi na ngo swayo ata ba robimisa moki pasi na ngo sko biso baba cook na ye mo l'impératrice et alors bo bete biso masasi mais ezwa biso te e kota te e ça peut passer te. Voilà, je vous aime tellement. Abonnez-vous. Première fois na yoko ya na chaîne nanga Bolokoko officiel. Nazali moko oya défendra Sila Bissalou. En tout cas, kobo sanate. Abonnez-vous massivement. Voilà. Bon fingi fila Bissalou kifita. Ngapi na tie de kifita wa. Batu babota rate hein. Bato ba ebi non valeur à moi na te ba simba na nubana te. Bango yo mibale. Tozana Uxil Pechanga o paza kifita liboso. Tozana Belvi Kandi o paza kifita ya mibale. Bango no ba simba bana te. Bango ta guye ro sente. Non ba senta bango te. Abakou, tiens j'aime tout kende. C'est lui que tu vas par le peu, mourra par le peu. Ok, yango ya bien. Bango pendi bazawana, bakifita mibale. En tout cas, nga na benga bino kombo bengi fila kifita. En tout cas, nous trois septa da kifita fila. Tu bi ka fila botarate, tu bi ka fila ninga zana, via fila tia okotaka sa mabele. Wana o biso to yebi et a onzamba lo bito biso ba to yebi. Que fila aussi mara mwana te en tout cas to yebi yango nyonso e kota biso baba ku tout bolo barikota to yambango siko ngana lobi baki fite mibale o na tie awa ba mama o mibale ba yebi na valeur abana te o ata ya ko sente ya occasion o moni va te ba sente yo nanu ba senta bango te Belvi Kandi Uxil Pechanga. Mais je vous dis franchement ba yebi ata gwa ko sente te baza penza bakifita de nature kifita o babenga na botama kifita na okola kifita bango mibale. Vous croyez que ce boyo finga fila kifita bo blessé bato microbe yo sara o yo finga kifila kifita okanisa ke o blessé nani tala bato yo blessé bango yo po bango mibale baza bakifita ata solo ya lititi ya mwana ata nida ozokola boye ata kolongola vemi balongola ba vemi te ba vina bango yo mibale. En tout cas ngapi na choqué ebo esquivenga to chokane kaka zone de turbulence bakifita mibale bango yo te bango yo bakifita mibale e bo finga fila kifita bo bosa na bango poani
bango pe baboti te babandi carrière à théâtre na bomwana ti bakoli bango yo bakolo bamama mibimba oyo kuna azaso mpe na 48 ans oyo koto 43 ans bango yo bakoli Ixil na Belleville batikala kobota te bato na lititi ya singa ya mwana te Ixil kuna soni akoma apresente mwana leki ne lokwa mwana ye me abota te nanu toya na télévision te tofinga bango bakisi te me lokola boprovoke biso mpe tokoya tokotalisa bino kisite ya liboso Ixil ya mibale Belleville oyo bayebi valeur ya bana te yango omona Belleville lokola yebi na ye valeur ya bana te akomani mama baorphelin po ayebi ke ye moko na vi na ye akosimbaka ata esegoni te ye moko Belleville ayebi yango aza consciente yango amipesa na ye mama baorphelin mena bokanisaka kobota nde bofingaka bato abotaka te abanda carrière ya théâtre kala kindumba asali abotaka te yaya sara etala bato oyo okisi pasi bango oyo mibale po peut-être tu te dis que oblessé sila te parce que eza mo ya liboso sila yoka te bato bayokaka mo wana te oyo bato bafinga bango yango te bango oyo mibale mais sikoyo longa na rappele bango ke parmi bakisite oyo ozosite oyo ozofinga sila kobosa na Belleville na Ixil te parce que bango mpe baza bakisite lokola sila bango mpe bayebi valeur azemi te bayebi valeur ya bana te basimba bana te lokola sila donc ere ozofinga oyo balobaka ozolongola lipoti na liso ya moninga kobosa na teke na liso na yo moko lipoti eza ya makasi oyo to ifo longola na ovokoma oyo ya moninga et puis oyo ka mibale ne tomoni est-ce que vous savez na théâtre il y a combien de femmes oyo ti lelo baa na théâtre na basimbi bana te bamama oyo boboti nanu te bolimbisa ngai je ne suis pas là mpona kofinga basi oyo baboti te non nakoki jamais kofinga basi oyo baboti te mais ça fait très mal trop mal et tozomona il y a des gens qui passent à la télé tout le jour mpona kofingaka sila botaka te bana bautaka epa nzambe sila asala ndenge nini mpona bino boya ona koyebisa ngai asala ndenge nini mpo azwa bana yo moto oyebi domaine oyo epesaka bana oyebi façon oyo moto azwaka mwana me yaka kotia sila mwana na libumu kasi abotela opo asepelisa yo mpona mwana nanu te abakuku moko avanda ya televizio aofinga Belleville ne Belleville abotaka te aofinga Ixil ne Ixil abotaka te aza te nanu asala yango te peut-être moi j'ai osé parce que naoki pasi pendant kozosite sila aye moko te titaka basi tu ya théâtre babota te baza après sila tala Ixil yeyo ata lititi ya segon ya mwana eza te tala Belleville yeyo ata épaisseur ya segon ya mwana eza te bayebi ata goût ya grossesse te mais pour défendre Belleville donc pour défendre Ixil boyo finga sila kisita kasi bato bino bozo défendre bango mpe babota te avant nzambe apesa sila mwana abanda nano epa Belleville po Belleville abota te nzambe apesa nano Belleville mwana zemi po Belleville alukaka zemi ti lelo Belleville azokendaka bavoyage wana visa tourisme oyo azwaki oyo azokendelaka yango Belgique kuna mpo baluka batia ezemi eza esimba te azokanga zemi te ye Belleville bokolobela te ya sila nde bokolobela sila nano apensa te kozwa zemi parce que je ne crois que le jour aussi là ovanda bake non je me décide aujourd'hui nake noluka bapompe nga so basala ngani sila okangama mpo Belleville akangamaka te malgré kopompe leki Ixil nono okenda ngo te epakenda koluka zemi batuna bino no mpo onayebi tu oh cher ami bandeko oyo bozo défendre bato botika koya kofingaka bato makambo kobota bamakambo kobala ngai nayebi ya na basi mosusu baa na mbongo lelo baa bamillionnaire na bamilliardaire baza so olandeli mpe boye ane na libala te maa na bana na ye abokolaka
musu poso olandeli be abala me kobota eza te bana baza likabo bauta epa nzambe mais soki yo omoni ke ekomi point faible na yo ere nyonso koya na televizio korapelaka moninga ke obotaka te oza kisita simba bana bandima yo taya yo ya mokolo oyo agesi ekei avant ayaya eya na bato mosusu tokutana na bango boye na vie abota na ye te alongola na ye mpe zemi na vie te mais banda bomwana ye ti akomi peut-être na 45 ans ou 50 ans akanga na ye zemi te eyebani te le pourquoi. Et puis, oyo finga batu, oyo finga si la botate, qui cita. Toi, tu sais combien de femmes oyo zo choquées en général? Oyo zo choquées. Marie-Jeanne Bololé est censée à moi si. Oh, ya ko finga si la lobby ya zana muto azoya ko chaba si zemi. Azara suspendu peut-être batu webi yango te belge appelle ça suspension. Pourquoi? Batu balobi te belge appelle ça suspension pour na nenga frete. Belge azalaki choqué parce que yebe belge azabotaka te. Belge pa botaka te ka le roi sila. Kisita bozo finga sila. Belge pa za kisita. Po belge so muto mayele. Muto azaro finga sila kisita. Belge okanga manete xilo okanga manete. Parce que bon finga bino directement. Bon finga bino mbala moko. Parce que ngani avandi boloko ni avandi nanga boye. Mutu moko esanga binanga ke natambola na fi moko aza ndumba erozo finga fi wana ndumba c'est-à-dire ko fininga. Atanga na ndumba te mais vu que natambola na ye caché na ese latinga. Nenge moko na bino na ba xil na ba belle vie. Place bon finga sila kisita. Xil yo rotia kitito vandi. Parce que yo moko zo se retrouver na kati ba kisita wana. Place bon finga sila kisita belle vie ro ya to vandi. Obeti maboko parce que yo moko belle vie ozali base ya kisita. Botika koya ko blesser batu. Botika koya ko rappelera batu oyebi te eloko esala o muto akoma kisita wana. Oyebi yango te. Batu nyonso to mona na mokilo ba bota te organise ke za volonté na bango ba bota te. Mususu a malade. Malade wana ngo esenga kazo azemi te. Noki to perdre vie na ye oyebi te. Mususu a volonté na ye alobani ke te ya robota na été volonté na ye. Cher ami, bon tu dans ba j'aime s'il vous plaît, n'habitez son olo ba mabe. Ngana bi ke ba guerre to bando sa ba guerre loyale, ba guerre moko normal, mais lele ko longa ba guerre wan, lele comme ba guerre vraiment que donc on se dire que guerre oyo me kota tina molini na molini na bonzoto guerre ekoti. Ba guerre boko mo lukisa ba tutina ba butu. Wani ali sous guerre te. Wani ali sous guerre te. Vous incitez si-là. Abalaka te. Bah, si bino batutu ba vendre un mariage va vivre à bonheur. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nana bisi bino ke batutu ba vendre na kata ndako libala va vivre à bonheur. Et na mutu mususu banda ba balaye a sepela ka premier jour. Oya libala na kota ndako na ye. Tout le jour on se vendre 5 ans na libala 5 ans c'est un malheur. Allez demander pour que nous tournions à couple, vous voyez, c'est bino. Bakolo banabino, vous voyez, c'est bino, ba couple. Bino, vous voyez, c'est que l'ibala, nous sommes venus à l'ibala, c'est-à-dire qu'on s'est heureuse. Bon, c'est trompé. Bon, que nous tournions à couple, au babala. Vous voyez, c'est bino, qu'on vend dans l'ibala, et là, qu'est-ce qu'on allait rester? Tu peux être seul dans la vie. Aussi mambongo no otambola mituka oli omela mamkolokoti libalo fani o baby batu botu nozaka boye to komi boye ndenge nini ne komela binote tchelaka ba jam s'il vous plaît ne komela binote botu no pendo komi boye ndenge nini o boye ndenge nini ozaka boye te o baby libala ngo lingi o te mobala ngo nyoko pour vous dire que libala nyonso rose ezalaka te.
Pour ceux qui m'appellent Rose et Zali, Sarah Mende, on va dans Diego Wana. Tout le monde appelle Diego à changer de santé. Tout le monde a yo mo vie na yo. Pour un homme qui se respecte. Au monde de Tingabwe. Ngaso, au monde na sa vidéo na ngabwe. So mbali na monika ba vidéo na nga. Déjà que tu as vu ça, mon coca non yo kako ko sali vidéo. Ba chaîne wani ko zala bloquer supprimer. Parce que arolinga tenga mwasi na ya na télévision ba du finga batu. Wana mobali wa sa bien il sera très bien éduqué. Si ko Sarah yo yera ko finga batu, soit disons za libala na Diego. Est-ce que Diego peut être cité parmi mi bali ba sa ba responsable? On se le dit vieilla. Toko sarabatu te tu raté ko flatara ba toko sarabatu. Yo moko sara na libala ngo va ina Diego. Tu te yo moko yebi. Tozana to ba témoin. Oza la curiosité. Oza lesbienne. On dit mais on va na Diego pour Diego couvrir yo ba mona ko za mobile.